Abonnez-vous, subscribe. Bonjour bandeko, soyez les bienvenus chez Maman Lydie. Lelo na wala sebi na osala kaka na osala mungusu ya kotumba na otumba wana fu omoni ati na sokoli na longo babekaye après wana nasali banzela na nga bomoni awa bandeko après na kati yango maboko na eza propre mikolo kosokola maboko à tout moment yango na kati yango na longo basali tomoni na kati yango na panja lokwa na osala makayabu yango yo na osala yango na otumba yango me na otumba yango na fu naza nango awa mongosu nanga na longo babekai mpona nabwaki video eza mwa molai ezwaki ta na longo bekai naza na mongosu nanga awa na sokoli oyo na otie de mokie na mai otie de mokie nasaleli vinaigre na ngai mpona sokoli na otie de mokie nasali mwa vinaigre nde na sokoli yango wana bomoni naza na mongosu nanga wana otia mobimba awa mongosu nanga aza nango awawa tina niki yango na bo video eza molai bandeko elembisa so video eza molai awa naza na litungu na ndembi tasali litungu ya moko litungu ya normal moko na ndembi eza nango banzete koza 4 je crois bi so na bosani te ne eza 4 non eza 4 na kati yango na niki yango yango bisinga oyo na mulete na tiki mama ya moki bomoni yango bisinga ba oyo na ndembe na litungu na banika naza na goût oyo eza tomate na poivron rouge nasala nga moko eza pe na chaîne bon na chaîne nanga nasala nga moko nasali ya poussière tomate na poivron rouge ya poussière mondeza nataka munga mokie te nasalaka ingrédient oyo eza na chaîne nanga bo eza na chaîne soki olingi ocheke ndenge nini nasali tomate ya poussière na poivron ya poussière eza ya poussière sokotala eza ya poussière eza na chaîne naza na yango ya tomate na poivron rouge ya poussière na huile na ngai ya ba végétaux ya ba légumes na awawa naza na goût ya ba légumes na jumbo aroma awawa naza na poivron noir na nga na ndike kopenga moko kuna naza na tangawisi na nga tangawisi naza nango ya demi lutu ya café poivron na nga mpe eza demi lutu ya café tomate na nga na poivron rouge na nga eza lutu moko ya table oyo nyonso te oyo po epanzani eza balutu ya café oyo ai na ngai eza lutu ya café esali soki olinga ai ebele te odimine soki olinga ai mpe mingi osali plus ngai asepe na mesi oyo ntie ai ya ai ya poussière oyo mpe eza na chaîne na so olingi otala recette oyo nde basala ai ya poussière eza na chaîne oke na chaîne mama Lydie bozala desi te bandeko bopartage mpe yango tangawisi mpe eza na chaîne na présente bino bamesi nyonso naza biloko naza na wana apres mpe na kokoma yango mpe lisusu après wana nazala na citron oyo ya vert awa babenga yango solane yango naza na yango nasala recette na nga oyo hello everyone, welcome back to my channel. If you are new, you are welcome. Today I'll make fish. This fish I'll make that in the oven. Fish, I have fish here. We call them mungusu. I don't know, I forgot the name. That I have this fish. I already cleaned that in vinegar. I use vinegar and then warm water to clean that. And then look inside. I already cleaned that in the vinegar. And then this line, I'll use line here. I have my fish here. I'll use oven fish. Here I have here spring onion. I already blend that. 1 onion and then spring onion. It was the 4 spring onion here. I got here tomato and then red pepper dry.
is my channel. If you want this recipe, go to my channel to you can see how I make my dry tomato with ground pepper. I have here Universe seasoning, Jamba Aroma seasoning. I got vegetable oil. I got here garlic powder, also is my channel. I have here black pepper and then ginger. Ginger is my channel too. If you know how to make powder and ginger, go check my channel. And then garlic powder, go check my channel. Thank you. And then we need to start the next step. Bande ko siko to okende. Eso to ba to seasoner blo na biso bo mona wa. To go banda na ndembe na to na biso. We start with spring onion and then onion. Banda na ona no bandeko. Moni awa to bandi nango. Bandi nango nano. Bandi nango na zulu tu bandeko. To bandi nango apena fungoli yango ana kati susawa. On a fungoli na kati pona kati. Après on a siko awawa na wasa se by ingredient ngane so I need to mix all my seasoning here. I need to mix all here together. Na sanisi nyonso awa oetikali. Yango yo nazo balola ngo yango esangana nyonso. Après na fini citron nga oyo nanga chignon dedans. Voilà, on mélange la fignon dedans. On chape l'huile paix. On mélange après qu'on s'en bien, on de mix après on retiango na on retiango awa. On mélange bien. On mixe si faut on mélange vraiment bien. Moi dans tinga tiki na tiki ndeme na alu pour mélanger beaucoup onions. So ipo lingi na yo kaka ya de ndeko ko sala. So lingi no kaka ka ndenge ndeme zaki na ngosa nsi bloco onions pour tiango. Donc ko sape aux une ndeme onions tout d'abord zo sangisi apo tiango ngana tendembe apo na sangi bloco mususu. Ya na ngo problème te. Nyango yo you know, yango yo. I already all mix my seasoning and I put inside, but me before I did what I put first onion and then spring onion and after I mix all the seasoning together. But if you want, you can mix all together and then you put inside the fish. I mean, just two ways you can do it. Depend which one you want to do it. Yango yo na cheboye na tikion sikoyo eza etikala pona ina di temps pona boye eza mulai na balolo pe na sima na tiango pe. I mix all together and then I turn back and then I put all my seasoning inside. But I'll leave that for 1 hour. I'll leave that for 1 hour. I'll leave that for 1 hour. 1 hour and then I will put it in oven. Na kotika ngo ina di temps après na kochango na four nanga. Après na kocha na four nanga. Et on a mélangé vraiment très bien. Bon, on a tchemungwa te pona jamba aroma na ezaka na mungwa, goût ba légumes pe ezaka na mungwa. Tant na saki ingrédients na ya tomate na poivron rouge na saki liobe. Na tchim mungwa mukie de on a tchemungwa te. Do you see here I didn't put salt because jamba aroma you have salt inside. Universe seasoning too you have salt. And when I make my tomato powder with red pepper, I put a little bit of salt inside. That's why I don't want to put salt
inside my fish. That's why you see I didn't put salt, because like when you taste here, already have salt, you know. Thank you. We go next step after. We leave that to seasoning, leave that for 1 hour. 1 hour, and then I will be back. Totika kuna ine mtiba ndiko na hapo tibozonga sima. Vile za mla ite. Merci. Bande tozongi awa. We back. Après, n'avait la chambre dans tika après ine de menga tika après des heures de passe na récupérer. I leave that, I said before I leave that 1 hour, but I leave that 2 hours because I was busy. Après des heures de temps, yango yo monde ngezali. We cut it vraiment. Si on a autre on a phone, I need to put that in oven now. After 2 hours. John of Mona Motor. Jam. Monday missing my boy. No balamo. Missing my look now. Na baloli yango yango yo na ozo sonsona na moto. I turn that around and then I need to put it back in the oven. Bandeko bomoni ngusu na ngawe ebeli vraiment kitoko, etumbami bien. Na tiengo matungulu na kalingi matungulu na sauce nango et on a tie likolo yango yo bomoni présentation eza vraiment kitoko, meka recette eza kitoko vraiment yango yo on a kwanga na makemba pilipili à côté yango yo. Guys, this my fish done now. So delicious. Look my presentation with onion, you can see here. Ooh, so delicious. You can try my recipe. So delicious. Here I have chili here, chili pepper here, and then my fish. Ndeko yango yo ebeli. So c'est une recette nangai. Vous partagez et ça la bien beau commenter et ça la bien beau me recette et ça vraiment kitoko ba ingredient mingi na chaki wana unga mona sali, donc et ça vraiment kitoko bon mekango bon mek boza décide ça kitoko ba recette à maman dit toujours exactement kitoko beaucoup sepela. Merci beaucoup, bye, merci beaucoup, bye. Va soutien la bino. Bye. Abonnez-vous, subscribe.